Merci beaucoup bana poto bana mokili momba toujours n'était sera bino chaîne abino Congo Winner TV au senti chaîne au batala ka Jésus na nzambe balobi toujours balobi batualité ils ont continué kaka batualité ya mawa vraiment na mboka na biso tozo comprendre était donc ba comédien ba sali nini lelo vraiment lisusu na ba 3h du matin to tiko lisusu nouvelle ya sango ya mawa ya papa na biso Kadiombo artiste Kadiombo o boyebi partout dans le monde à côté kabiso les sous donc ils ont trouvé vraiment les lots namboka na biso tozo comprendre était ba artiste na nukutuma ya mama chako ebimité tout ko so artiste ya munene papa na biso Kadiombo en tout cas équipe momba ya Congo Winner TV tant toyoka ki nouvelle to ba kité tellement tolingaka vraiment ba actualité tolingaka ba information yango lelo vraiment na ba ki nazana invité nanga célèbre artiste célèbre to développer nos analyse ya artiste comédien bazo kufa boy pourquoi naza déjà na plateau Gelor s'impose soit fungolanga invité nanga pour trop c'est trop bonjour célèbre bonjour double lelo to yambi na plateau na biso donc to uta ko ka nouvelle artiste Kadiombo akufi na 3h etaki yo artiste tango yoka ki nouvelle wana ya papa na otobenga papa no Kadiombo parce que ba Kadiombo lelo baza ba monument na musana biso ya théâtre et ça là que d'abord ndeni tango utini ko ka nouvelle wa apena na jongo kaka ba 6h donc et ça non passe par rapport à quoi et comme pe moi ko bangisa quoi marqué liwa ezala na pona mutu nyonso to bike mutu nyonso akufa quand même ya ba sorti wana vraiment ebangisi oya ba sorti ya ndenge papa na biso Kadiombo atiki biso bongo ebangisi makasi omona ke mutalala ki abilité neto zoyo ka ponga la zakete na apena information société papa ba rimer papa ba rimer zaki bato ba côté la ki batonsko o ba côté la ki wana to yebite compte rando eza na bato ndo marando to yebite donc et comme moi ko bangisa quoi pour ngapi na za artiste na faire partie na musala o ya salaka to na mona d'ailleurs que artiste moko ba côté la ki na makambo boyo songolo pa kolonga na yebite atiki biso entre temps on a suna matanga mama chako na ko to kondite wana susu donc ils ont fait ça vraiment passe na ko bangisa. Merci beaucoup célèbre en tout cas vraiment actualité est circulé na mboka na biso si matanga ya papa na biso Kadiombo ba biki ba côté la ki na ndako ba menasaki kande ndeko na biso célèbre alobi to yebiti ba nani mais to kolandela information tina suka to kende tina famille ya Kadiombo to kutana na ba artiste ya Kadiombo parce que lelo to beto célèbre non analyse oyo bato po ba bengi trop talaka za information to kende tina ndako ya papa Kadiombo na Bel Air to koyeba au juste to retourne famille ya Kadiombo ezanini au juste eli papa Kadiombo parce que Kadiombo to yebi ke aza artiste ya munene na mboka na biso donc eza non ezo sala biso non mo ko banga lelo ko mona ke ba biloko bongo sala na mboka na biso et tant que président de la république alobaki tozana état de droit donc état de droit eza ba biloko mo il faut elandela na batuana o ba menasaki papa Kadiombo ndenge ba rimer et pesa mais tellement tozana ba information ya sûreté to kende vraiment ti na famille ya Kadiombo to yeba au juste eleka iné célèbre et salon ndenge nini lelo to mona ngo chaque année artiste comédien ba façon totali na 2020 tu comme 2021 to mona plus de 6 artiste minene bakufa to mona ba Solange Minondo bakufa Ser Solange to mona ba papa na biso ba papa na biso va vie munderi to mona ba to lokwa ba dadi kitamba to mona ba to ebel lelo to ko mona na 2021 to kende 2022 to ko mona ba mama chako bakufi ba to belé bakufa papa Kadiombo bakufi est-ce que bino ba artiste ezala vraiment nini chaque année par rapport ya ba musicien bino ba artiste bozo kufa belé pourquoi non sauf que ça que liwa ndenge zo yelela ya noteka ke ba artiste mtu ba kufa ya ba artiste zo yeba na mi po baza ba artiste bato batala bango ba diaspora na biso ba yebi biso c'est pour cela monique so lelo célèbre kufi ba yeba ke célèbre mo ba kufa ki mais so tamboli ata na quartier na biso bo mona boy côté matanga donc ça par rapport peut-être ya mi pepe ozo ya mais so kepe na ndenge pene ya source ya makambo ngo
et comme pe moi ko bangisa nde na ko bandela ko loba o ba tebele ba lobi pe kaka ndenge na soulever parce que ça ba fan ne ba so benga o ba landa ki émission to papa Kadiomba kufi ba lobi ba tu misusu ba biki ba poisonner ba tile poison donc makambo zo bi maka ndenge na ndenge o mona te que quelque part les mo ba param so pe ba no boya bana ba sala ba théâtre pour attaque tu ba kufa mais ba comédien trop c'est trop so ça poison on a été biso ne faut ça ba recherche pour on a la connaissance on a été batia qui poison on a la yebi actuel au bato bazo loba pour amutu da kufi tant likambo leka ki o ya na rimer na e o ya na rimer na e donc c'est ça le roi 1000 montre 1000 l'air mon nyoso ko ya na rimer na ça qui boy ki ndaki mais juste ka to yebi non te base sous basement ça que vie atika biso o c'est important ça que biso mono pe ba comédie tout en tambour na biso vous comprendre vendre mo zone conscience no temps peut na place comprendre que ngai ndi na za boye na za artiste na musalo na sala funa se comporter ndenge nini entourage na nga funa za ndenge nini na bango et funa na tambola ndenge nini na itambuli na ngai et ça vraiment bien pour to meka ko se limiter na makambo mususu peut-être ndetoroba ndusu ndeba ke so komi artiste c'est il faut comme soki ndenge non artiste ça lo mutu nyoso et puis biso to za bato to dike mans quand no choro ba ke lelo ba papa bele ba ndo ba bana mo ba sa ba théâtre poto ba ba bino na théâtre ngo bolinga na raté bino na théâtre ba poison bino na théâtre ngo donc qui ba rimer et zo tambola vraiment mabe et zo bebi ça ce que répétition ya ba tout va faire partie dans mon salaire. Merci beaucoup, célèbre Tozo Kenika na émission na bisone tolobaka mbanga na mbanga international. En tout cas, vous comprendre le vraiment toza na mawa donc tolinga vraiment émission batu ba comprendre ndenge makambango ezo kende papa Kadiombo artiste ya munene to biki azaki président ya ba ya fula batu belé a fula ba sai a fula ba Chiko Pululu a ote kotika biso ndeko na biso a fula ba Ginola a fula ba Pakaloui donc c'est un bosseur aza papa moko boye azaki bien ngato bando so ane bien na otiko benga artère na esikoyo et na miso ya galo s'impose soit artère ne samitan na otiko benga esiko na confirmer eza information ya solo parce que artiste ne samitan na bengi abandi kolela a no expliquer donc moi écoute expliquer na téléphone ya te abi papa za kota ba bel air kuna mais na bi ke soki to si ça to kene ti na famille ya artiste na biso papa Kadiombo to yeba au juste marmaze puis to yama na famille na yeba loba donc trop c'est trop komuto karaboy irresponsable azana famille na ye au sala ba mamne kara brisque karaboy au bomay donc en tout cas il ça la biso pas le ministère ya kichu na bino que au moins que l'air moropé to moni déjà matanga ya mama chaque sali un mois to leki déjà un mois l'air moropé ministère kichu na bino ba ko lemba trop c'est trop artiste c'est ba ko fa mbongo zo bima na ministère ya l'état au moins que l'air moropé ministère ya kichu et olemba ba comédien ba ko fa trop pourquoi ba mission ba ko fa boté ka ba comédien bon wa olemba te on msana bon ba olemba ndeni mais so to bina sens que pas to moni kaleza yi soki artiste akufa mona makambo solution mais le to moni mama chaque 8 ans quelque part pesa l'air moropé ndenge zalaka kala so artiste akufi to mona ba matanga ba maserika artiste na biso ba maserika zalaka ke muta kufi boy des semaines solution mais le to mona neti ministère a culture pour ba libérer ba mbongo pour ba sala ba organisation et comme ko zo ba temps mo bana raison pour que muibi be comme trop bato ba binsa ba mbongo ekoti kundu pepe monanité et puis bino na bino ba artiste tant mbongo e bimaka balobi vérité zalaka asiti bo le matene mo ba yoka na matoyi na bangoti ba yoka po ti ba pesa balara na eza attention ba siemo ba tsaka na te landela est-ce que la rande commettre mutu muso mo ba pesa mbongo ba te matanga ya commission mbongo na ye te mbongo na ye amoge enga bene na we na bongiko et bien la bonne ba artiste ba matanga fort vous comprendre donc l'autre part mo pe ba ta pe que biso mo to ko mo so charge na on le que to bimisa mbongo président mo kingani songol par là zo ka pasa ko biso moko ne mo ma ka mo acha ko mo ni bango mo ba ziongo et ça la vraiment bien ministère mo ko ya culture do ba mo pe ba bi ba pesa jour e bembe robim mais ça bien et comment ne boy pour ce comme boy ba mi ba ko aussi la makambo bato balia ba mbongo wana o mona pelaki ya kota makambo te po nde ba sala boye o mona bate bele so o artiste akufi o benga président ba ndoke su te bebike kuna na liani na bénéficier te ba ya ka pona intérêt
aye pa biki kuna na ko bénéficier boy na ko bénéficier yamba yakati donc eza bongo bien ministre art na biso yemo vraiment zo manga wa charge soki artiste akufi baza atana mutu moko bando ya pena asala organisation marqué ki muyibe ezanga na otema bato tout ba lia peka ba yiba mais ezanga ta basala biso nemo ya bien organisation moko ya bien teke artiste akufi batie na place nae ba honorer na place na ba valeur ndo pesa na mboka na biso ya Congo et ça vraiment bien. Merci beaucoup en tout cas tozo kenika na émission na biso toujours ni tolobaka mbanga na mbanga international botolanda célèbre wana artiste munene artiste célèbre o batutu lingaka ya sala musane bien tozo développer kaka analyse ya matanga ya papa na biso Kadiombo artiste munene o lelo na tala ba bloko ne ebele et sala biso bien to mona ba artiste bo to perdre mais balobi art mutako ko kuformer aritikala ka donc tozo lelaye donc passe na mutema na yebi ke famille na minute za passe lelo to ko ba célèbre lelo to mona ba famille ya papa Kadiombo parce que tozo chité vraiment na émission na biso conseil ni ko pesa na famille na parce que on a bengi na téléphone na senti vraiment nenge bazolela en tout cas ngamoko esalinga passe conseil ni ko pesa na famille ya Kadiombo place bazolanda émission famille na biso vraiment en tout cas toyebi ke loueza passe pour na biso nyonso toyeba ke ezala quand même ko le yaka esala ka passe mutu akufela to o akufeli azana une expérience tipo liwa ezala une expérience te ngala kufela da papa ndele noko akufi na olela te olela kaka donc on a présenté vraiment ba condoléances na ngai na famille wana courage et belé azaki na biso atiki biso déjà donc nenga atiki biso boeseke tout bon nomone peut-être na bilili tout ça la courage pour to yeba nenga organiser makamé ndenge ya bien famille pena to za courage surtout liwa au papa na atiki biso et bon ata mutande ko bela abela ki makasa kufa o pereke mutalala ki batumo ba côté lié donc ngara osenga ka pesu na gouvernement na biso balandela pena likambo ministère ya nyo babenga ka intérieur na chef de ville balo ba net ba chef donc mukonza ba police faut landela ba on to ba général Kasongo oui général Kasongo vraiment fou bolandela likambo oyo pena tina so stoyeba et manaki ndenge nini pourquoi ramta po nga revendre jamais na pa na ba to côté la mbala moi c'est que ça base ya fondation likambo bo sengi ke ba côté la père na biso donc faut ko landela ngo po et comme de ma beneti biso to ko bango otambo mono sa na likambo na mutemo na ka mo otambo ba chombeli toto mo na père na biso asala ka misala ngo déjà kutu ebele na mboka oyo ba makambo bo ezozala mo ba biso ba oyo akoza makambo mo partiellement mais faut qu'on lande là pour azam mutu o ya kufi boy bat ba côté les autres quoi assassiner donc faut qu'on lande là on pena la sauce pour ça bien ba gouvernement na biso ba soda na biso ba pinga nyoso ya mboka bo faire maire à place ya makambo et ça va vraiment bien. Merci beaucoup célèbre en tout cas vraiment ba rolande lango biso pe to zala wana na information toujours na Congo winner balobi Sarah Kabundi la Cléopâtre la prêtresse mère boss toujours balobi bo s'abonner ka ebele na Congo winner TV bo zala décider bino mo moni image o eza première partie bo mo na ba deuxième partie bo mo na ba troisième partie to luka ba président Lombe to luka ba président Bodo to luka po baza ba amina ye otoyebi ke lelo soko moni Kadiombo o mona président Elombe soko moni Kadiombo o mona président Bodo soko moni Kadiombo o mona papa Ngalfa o mona Yandimos donc baza bango tout okoluka bango tout na ba question au juste papa Kadiombo akufina nini. En tout cas merci beaucoup na bandeko bolandi émission oyo mbanga na mbanga donc tozo continuer toujours ne tolobi c'est pas bien tozo na posa vraiment mboka na biso fo balandela makambo tina suka bo s'abonner ebele et puis to komi na suka vraiment célèbre na bi moi ba dédicace na yo et puis na numéro de contact non ma dédicace vraiment zate tara to mo tanga na boka na batute batutu oyo bolingi chaîne obo s'abonner ka et ça là vraiment bien et puis numéro ya contact so bengi peno solo la par rapport à kamusu ba réalité mususu ya biso o ngo soutenir artiste na ndenge zalaka numéro za 09 91 29 76 00 donc betika code plus 243 09 91 29 76 00. Merci bye na batunyo so balanda ki biso. Merci.
Merci beaucoup. Donc, Botukolanda, artiste célèbre. En tout cas, félicitations à Otu Bazo Landa, Batutu O Bazo, s'abonner à la chaîne Abiso Congo Winner, Ezo Salabien, na Pesimbote et pas ya Yemoko, Alvin Benzama, garçon salarié, na Moni Lusoso Patrick Moulele, et puis na Moni Sernanga, Erceli Nimi, Osola Germaine Binda, na Pesimbote, et puis sans oublier, Balobi, Galon Angala, Balobi, les chefs coutumiers, donc deux fois, beau s'abonner et belé, na chaîne Abiso Congo Winner TV. En tout cas, à la prochaine. Bye bye.